quoi les sous on dirait bah auto ça na la région ni otoleka mande otoleka et belon de bazo batonga na mikili ba miyibi o ba otozaza abana mikili makasi voilà parlant na lobanini musicien mbo a contribuer à loyembo a contribuer à la production tant ozwa mbongo na ya conseil à production ne ça la non até na que peut-être moi partout na bana goma na peut-être moi partout na ba phare DC na ça la bona motiver moi boy na ça la bona et c'est ça ne bilosko bolingi ozo sala bino ba combattant on dirait bona ki muté mama be moko ya kindoki donc bona muté mama be moko somo botika musique beta botika musique ezala parce que fallait à la fonda. On comprend pour à la ralisouté. Nzembo eza ya nani eza ya Adolphe. C'est Mario puis l'homme a 2 fois ou 3 fois. Yango to loba. Donc pour Kofi abeta remix ya Pucha et ça la ba warrior pas cité et Nzembo na ata kaling yango ata ye. Ata bandela 100 fois. Eza ya ye. On la musique ko valait on baby comment mutaro ça la remise Nzembo na ye boti problème na kam. Yango ngala loba na bi Nikide, yango na bipo ni jiba répondre ma bête na ba vocal wa sala na banzemba wera o ba petit na e ba sala kolonzembo so ba warrior baza ko insister ba bi ya nani ba démontrer que ala ya les rey so ba bi que ba démontrer balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto loba minte. Musalande makam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wengebe donc doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais. Nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien. Yannick Wenge la Yannick Wenge yonde makam. King France Télévision Ne makam. Salande makam. Bonjour et bonsoir na ba pays bozolo na biso na mbike na Amérique déjà la minute oyo boza olala quoi donc na roloba bonsoir et bonjour na bana poto bana France en tout cas King France Télévision isa chaîne oyo et puis ça rabino ba news ba nouvelles na nemo sur la télé voilà na bi vous a tellement belé vous na King France mbala liboso la na biso et tomba liboso ko na chaîne la biso King France Télévision s'abonner et partager émission et tika commenter ba remarque na bino en tout cas ça la biso plaisir moi Redi Wenge comme votre présentateur, l'animateur de l'X, Redi Wenge, Montonanko, Balbi Montonabino, Lelo, tout ça, toujours dans l'ordre Julien, Kaninge Zalara, Babi Lelo, to Kinona, Baninga, analyse, mais to kota moi, moto bouger, moi, à partir d'Amboua, voilà. Et na Pessimbo, t'es la moto, tout ça, na l'ordre Julien, bonjour. Ouais, bonjour, Redi Wenge, animateur de l'X. Boni. Kitoko ndeko par la grâce de Dieu bikande alaka mais santé vraiment kitoko bana poto bazomona yo na ebité moi liloba pour na téléspectateurs nyonso ba olanda biso te bambote ka na bana mikili o ba raisonnaka nde na pesi mbote bana poto o ba raisonnaka mais ba o ba raisonnaka te bango te bana poto o ba raisonnaka o ba raisonnaka te lipapo te wana saloni obani mabebo to bandika ba émission siko kanda Congo. Voilà, merci beaucoup. Notre Gila Bikanda ya Congo, Toukin Malem, mais Babi Lelo toujours le bela, Toyebi que Igo de la Forêt, à un concert la février, je crois sur les 14, à un concert na arena, na bosse barena, on a moins belé, à Zobeta bientôt là. Mais Tozo Kabanungu Nungu, les grands mon papa au na hippodrome le 19 juillet. Donc il y a la maman na mubagi na concert. Mais Tokoyoka, nenge batu bakoloba, hein, nenge ba combattant bakoloba, balobi, d'autres gilet ba combattant balobi, tous en la guerre, ba musicien pour na nini balinka ba beta ba concert. Na habité par là ni tokolo ba pona ba combattant ba kanga musique ba musicien ba beta concerté depuis ba né belé plus de 15 ans je crois 15 à 10 ans mais
na part na bango to mona bitumbango te ke ba ya na kina wa po ba landela pe bitumbango to ba subir ba vivre et ba événement bazaka na ba poto bazolia ba semoul ba mata mezo fimba lokola ba to ba ti ba foin mais lelo ba lobi suke non lelo musique beta le sous-souté pour tous à la guerre te réduit wenga animateur de l'X bon excusez-moi donc le grand problème est nini donc biso problème ya la obi baloba koyo keleki koloba te o vena biso kwa daloba problème na biso ba congolais à la ko transmettre message likambo bomara biso ya compréhension na lo lenge mususu ya ko transmettre message pas bandeko on comprend c'est que vraiment makambo le kanamboka na biso lelo mutu moko te a d'accord nango on comprend koto wana bana mikili koloba neti ba concert ko beta mate baza na moi lolenge ya kolobela yango on comprend po ba ota ko pesa ba musicien ba mama na ba mbargo ba genda poto ba beta te on comprend ba bango ba banda ko beta na bakuzu yango na loba ba ye moko na nu ba bokecho ba nani on comprend moi ba concert banda nango ba playback na ye ba makambo donc Congo to alaki na guerre mais le lenge siko ba makambango ekomeli réseau ko zala nini omoni ba wera baza batu moko na ndimite wera ko luka abeta ndule o ye a obeta wana pona ya mususu esengo kaka ya ko beta comprendre to mona ba mission misu ba suspenda bandule na bango atali vraiment te pays na nga le lenge zale Youssoufa suspenda mais ya la na Rwanda aboko beta po pays totali que akebeta na Rwanda on comprend mais le rôle ndule ala ki ja proclamer eza l'air musu lo lenge oluka ko soutenir bato na biso est akobeta concert wana lokola le proclamer er musu mwa mbongo wana ko yokozwa a luka sa sous renfort na FARDC donc ba mission bango ba contribuera na loembo pe na ba don ndenge pays za agressé boy contribution ba mission za nini amsu ba sala nzembo nde to mona to kufa pona Congo omoni ne na minito ba yembeli mingi ba FARDC mais ba yembeli ba politicien te ba yembeli nde ba FARDC pona minito likambo zande ya ba mapinga na biso comprendre donc ba wera ba bandeko na bango comprendre ba combattant o ba raisonnaka donc le lenga ko transmettre ya likambo solo la de la forêt mais tala pays wera pas mutu pays na guerre na minute poto ebi pays na minute moi yo ebi ka ndenge ya la to ebi situation ele kana est mais le lenge ya ko lobelela ye yango comprendre ya ka likamba compréhension ezate ke ba luka ba sandenge ya la ki la fois passé ba embargo ko menacer ko ba yo ka pende ko na bango te msundule wana et ala ki na vision wana te mais mso ekomi po aluka moya ko transmettre message na ba congolais miso so comprendre mso po na ko luka su ko fortifier ba FARDC na biso mbongo wana ko kozwango lisusu donc c'est un peu ça likamde ya compréhension donc idée ya que non ba combattant ba olo ba ya ko kata musique na poto na guerre et la faux pour la te bango siko problème ya la nini omoni ba combattre pour na koluka kosunga Congo bavanda baloba na musika on comprend baloba na musika ba olia ba hamburger ba olia bien ba ola bien ba coopérer on comprend mais balobara na misika ba pe na ba idée loba so balaki bato balinga yi Congo ba yaka na mboka ba pesa ba idée na bango donc lo lenge ya kosunga Congo ya kande ba sala interdiction na ba mission bo beta tende bango ba contribuer pour na marambo le kana est ba sala ba marambo yo ko mona na misu ya bato ba porter des mains fort na gouvernement congolais ba stratégie ba lo lenge ba na ba mikili ba rota ba conteneur te don pour na ba FARDC on comprend bango ka koloba na misika on comprend yo kasi ba opposant to ba combattant malien to ba nigérien bazaza te on comprend mais tant de ba pays na bango ba o bango la yo ka mission moko malien to nigérien ba combattant na bango poto ba boya beta conseil pour bana guerre yango la loba ba combattant na biso batika ba imo ba salara bo bien na poto bo vandara
bozo sala mais bo distrait biso d'autres rôle ba génération lelo to na ba Congo to mona o sengeli to mona mais bino na mikili bo apportera nini po na biso on comprend boya ka bo finga ki Félix a tsaki bela et bela ba sala ka ba combattant on comprend et bela ba sala ki na nini otikoleka na koloba na manda otoleka et bela ba combattant ba apporter nini ba apporter nini au contraire bango mi binde député belé ba mi binde abimika ba ke ba aventurer ba tu ko sa ba tu ba ya ba kosi bana ba yibi ba piller vraiment l'état congolais et bana mikiliti boya bo disre ba tu boya cette fois-ci to comprendre bino on comprend to tsaliba ya na bino beaucoup fela na mikili on comprend bo disre ba tu bo lukande loko ezaya malonga yo luka ko aider peuple de côté non ngana ba kisaka parce que ba combattant to saka mo un peu wana dans ta gilet na pesi maman Riette Bosonga Mbote na pesi bébé Royane Mbote na pesi Denise je te salue Denise depuis Lemba je salue aussi ba fan tout ba na émission oyo affaire ba combattant moi je me demande parce que musicien à guerre na est c'est normal to ebi mais nambongo nini o bombo la musicien qui ça là dedans et pas peuple zakuna ou bien na ba soda wana mbongo wana pourquoi pas pour mbongo na bango ekotaka na ba production na ba concert ndesi ba grand production na ba poto wana tant qu'on zo mbongo nde o sala non na yebisa bana poto nde do talo bia pesi bana poto mayele nde pesi ba mbote parce que mingi bana poto on dirait bazozo batonga bazo da batonga bele pas batindi na biso ndambo to souffrir na bon mabe bele baza o bazo batonga kuna bele nde ba ko elisusu nde ba o ba to sana na région ni otoleka mande otoleka et belo nde bazo batonga na mikili ba miyibi o ba otozaza abana mikili makasi voilà parlant na lobanini musicien mbo a contribuer à loyembo a contribuer à rappeler la production tant ozwa mbongo na ya conseil à production ne ça la non até na que peut-être moi partout na bana goma na peut-être moi partout na ba phare DC na sala bona motiver moi boy na sala bona et c'est ça ne bilosko bolingi ozo sala bino ba combattant on dirait bona ki muté mama be moko ya kindoki donc bona muté mama be moko somo botika musique beta botika musique ezala parce que fallait à la fondation kuba kofia roza na fondation te wera na ba fondation yo rasisco fondation peut vivre face à la nini face à la production faut ba concert beta botika kindoki wana ba concert wana soki te concert raison na potote concert ça la beauté c'est pas bien ils a bien te to telem le loko wana botika ba concert beta eza na problème te ceux qui moi problème moi dans est to gain bopé qui sa musique beta te non ils a vraiment raison te donc dans ta gilet habité ceux qui mon heureuse nini par rapport à un concert te au moni pour na concert on comprend pour na concert pays toyokaki pays na ba makambo yo leka on comprend pour na wana na ndenga concentration na lo bandeni ba na raison ya loba kete na ministre toza vraiment na guerre ba loba bomba ngote to vraiment agressé pe biso to komi ko agresser to komi vraiment ko agresser ba Rwandais cette fois on comprend donc na ministre biso tout il faut to la concentrer quand on a ba na raison mais lokola ndule ala ki ja proclamer sur les 14 heures on comprend batika e abeta mbongo wana a contribué na nino comprendre mais ezala te ba agresser les sous on comprend ezala le lingo bote ko traiter bango ba mbula o eleki on comprend ezala likambu ya compréhension donc ba sala ngoto ndire ba musicien ba binemi on dirait bango nde ba rebelle on comprend donc ezala nde likambu ya compréhension et le retour lukapo ba wera ba congolais le roi bango ya likambu ya royeba ndenga ko transmettre message pas ndeko ba se faire comprendre mais ya luka ba sala ndenge ba tu ko traiter ba musicien wana nde ya propreté donc le retour lo ba oyo nyonso na moi libanga ko luka ko bakisa na Congo comprendre pour mira Congo etelema boya bolo ba la misika te na banini te bo abato maele soit disant de bolo ba botangi ba je connais do bango la rabongo ngana yebiti se do boya pe bana poto ba ebele ba mario mais ngo ba ko ya te ba vrai ba paraissé ta ba soda nde biso to na ba mboko comprendre to zika boya nde la bana to bola basi boya ko porter main fort ya Congo nde awa
botika kofinga botika ba biloko bolo ba comprendre to mona ba vrai ba combattant ba vrai ba opposant ba o baza o comprendre boya kosunga Kongo na musika te o comprendre tondi marabino te pour te comprendre ba carte na mikili kuna bo vanda sona ba mikanda ya bato net bokechu mikanda bato maboma ya solo de la poto babika bokechu liboma go mikanda bato maboma pays na guerre pays a menacé mais yoka dernièrement pe na nguna bato maboma yango na loba congolais na loba na yo to na poema mutu na moma honnête ba marambo yele kana est et na ba chaîne misusu na kini awa ba continuer na bango ba débat ko ba condamner ka président ba mi donc soit vraiment degré yango na loba Congo ya ka passer Congo pena et a vrai passer na biso yo kasi maramba Congo et là sur na biso moko muzungu siko atalaki carte atali congolais vrai idiot comprendre lo lengeni na romani ba manipuler nde biso bon baza awa o comprendre baza awa to na bango ebele ya bakonzi banani o comprendre donc bazaza awa do yango mona Congo donc yaka pasi ndeko voilà izaka pasi en tout cas bana poto depuis que bana poto maele pe bazali bana poto yo o ba yaka ba ye atongi awa ya pesipe bana kini misala tozali to yebi bana poto bazana ba immeuble bana poto bazana ba flat o ba tie bana kini basala bazali mais ebele o boza kuna surtout ba combattant ebela ba combattant ba ata na studio awate Félix Moutapima bango mabele Félix a eu pouvoir ça fait combien d'années mais yo sali 30 à 40 ans na poto lelo ko mofinga Félix Félix Moutaka zo degré yo osali 40 ans Félix a sali moins à 15 ans na mboka totaka Félix moins à 10 ans mais yo lelo ko mokangendo kisiko 30 ans wana Félix siko mutanda frené 30 ans de mariage. Yango na lobi bo ala maele botika ba kabal botika do bo déjà ba makaku bo rata ba bitap bo lukande moya ko dembela bo ba rata déjà do ba yiki ba koya ba luka ba simba wapi botiko pakolara bato musu ba ber na bino on comprendre. Voilà, merci beaucoup Dr Julien. Tout de dans quelques minutes maintenant tout le mois dossier au mois Dimitri tout côté dans les solo ou sali polémique balobi internet ils aussi par rapport à balobi warrior quelques internautes bazolo pourquoi qu'on fait le midi à sali sur remix il y a Epucha balobi il y a des gens warrior belé bazolo banze mwana Epucha ils a fallu avant qu'on a la commenter on attend pour ça parce que maman na doyen oui puis moi ma musique moi ndambo et Pucha ils a ya Kofi tout ils a ya Fali te Pucha la ya Quadra et la ya Pucha ya Quadra ya Quadra figurant ya Chanwanande et la aigle le rei mago voilà donc Colochan ya la mopao nde a pesa petit na handicap ça nini yemba po parce qu'il y a bandela vocal. Bon, et Pucha et babetango chamo bimba. Kofi na Fali. Les aigle à longwe. Et à babiloko ya beta qui comprendre. Nde a beta na ba et ala rapé a bandela ba arwana na arsenal de belles mélodies pour ça et loko ya salara na moi sens wana. Mais pour la bateau bolo bakeno ko faire na droit c'est on remixé et zanzembo Fali. Pour la ba wario bazoloba. Pour na osala ngo remix asala pe Sisi Sylvie remix na faire yango la bi Sisi Sylvie abandela kango na ndenga yemba na faire comprendre eza nzembo liboso te o Kofi ayembi na mutu et puis apesa mutu asala ngo na faire chamba yembi na Fali ayemba ngo pesu na faire comprendre côté lo wana elo na lo bana ba warrior pito bo comprendre nani o ala rave Quadra comprendre babilo musu o ve mo pa sala raso bolandi bo yo bimara drôle on comprendre pour Kofi et andenge na ye ne andenga me mara musique na ye ndenga me mara ba mara na ye do ala ka mutu ko landa ba mara musu asala rate Kofi wana ezanzembo na ye ako to mona ba mbonge nzembo moko na obosa na so titre nango na ye bate ala ka avec le temps betango 7 fois ba remix voyage 7 fois ko banzembo moi kala mwambe chant ya mwambe
on comprend ba betango remix 7 fois même Mario yango na bi voyage ya Adolphe a betango ndenge nini ayembi yango na mutuni on comprend et ya le roi voyage wana l'air ba ki ba vocalogie ba sala ka faire betarango on comprend pour à la ralisouté nzembo eza ya nani eza ya Adolphe c'est Mario puis l'homme a aimé 2 fois ou 3 fois yango to loba donc pour Kofi abeta remix ya Pucha et ça la ba warrior pas cité et nzembo na ye ata kalingi yango ata ye ata bandela 100 fois eza ya ye on a musique ko valeur na baby comment mutaro ça la remise en nzembo na ye boti problème na kam yango ngala loba na bi nikide yango na bi po ni jiba répondre ma bête na ba vocal wa sala na banzemba wera o ba petit na ye ba sala kolonzembo so ba warrior baza ko insister ba bi ya nani ba démontrer que ala ya les reilles so ba bi que ba démontrer yango que eza ya les reilles so ba bi za cha les reilles magoko to nande mo pa wa salifo hein wanga na ebité mais non il a nzemba Kofi mais yango nga na bi nga na yebi yango eza ya quadre mais bango pour aigle mo pe no alobité pour mutulora aigle chana ye on comprend car mutulora mo pao batika wa biloko na Kofi ane mutaba polémique mais pour na marambo ke loko mo ya fali ya zwa vient na zana maman na compositeur on comprend koto na baye ba rapper valeur à viana malgré na petine ba simba na ba benda na ma baye ba valeur à vieux vieux jamais rose chamoko ya fali ale Kofi azu te des achats na ya takaling yango na bi o faire yemba rapona nini lukara polémique te période na kutu maman na fait on comprend même mouvement bata bango ba bi vete ngana landa ve na ngai lola à partir mikili lola abi vieux bindule vieux bi musique makasi mbongo ozano à l'aise na mouvement mais vient la ba caractère moro a benga na oto longola ote mais yo moko kaka Kofi abongo ya pena bato ba beti 10 ans na Kofi ba heba indenga ovanda na po vie wana mututu ayebi Kofi soka lingi alingi on comprend ako salo babilo moko ekamusi bato donc Kofi ane compliqué donc mo pao abongo donc et andenga me mara musique na ye donc c'est un peu ça. Voilà, donc Julien, dernier mot, on a habité Lilobana Souka et Ozalanini, na moi Libanga, Mama Banga et Osalabia. Liloba Souka et Zali, on a fait un message na ba Congo man nyonso au baza partout dans le monde entier. Dans la minute et ali Kambuya, concentration biso tout on a concentré dans Maramba Est. Pour Congo jamais ko Kabwana. Kasavu Bazala, Mobutu Zala, Kabila, fils et puis Fatido Congo érotique à la jamais yako Kabwana. Donc toi là main dans la main. Donc toi tu kana ba distraction buzo bobo même bato. Donc tous ana concentré quoi na haut toi nango. Pour na ba warrior boeba qui est quadracore comprendre. Donc attends ko monter mo pas otika lo mbachien ya aigle. Donc moi respect à la côtoana. Ma banque rozanga te mbote na yo ebikande ala ba grand prêtre maire yoka depuis ba South Africa déjà ba tapis to tanda déjà ba tapis rouge quoi yo moko ebi wana akati ye moko le DG du groupe Mutayambo azwa initiative à créer matos pour na moko ya Yambo na ba congolais tout donc ya pesa moko azomi na déjà pour na ba info comme partout dans le monde na pesi lisusu grand prêtre maire Maman Ariette Bosonga, numéro 1, ba mère, grand prêtre, Mobali Malessuté de Brunei depuis quelque part, quoi. Il y a Bino Yangwana. Voilà, merci beaucoup. C'était Eddie Wenge, l'animateur de l'X, comme présentateur na Bino na Mokolo Lelo, la Pesibino. Merci Mingi, invité, tout à l'heure, il y a analyse, na Dorta Julien, Balobi, remarque, au CPLI et moi Libakou, en tout cas. Limbisa parce que la vérité blesse mais la faute il y a moto à l'obité la faute la vérité. Je dis merci à notre DG grand pote Yannick Wenge, je dis encore grand pote mère grand pote mère la grande dame Pierrette Yoka obi bakalaming te awa et bika nengeza la pesi bana tumbote et na pesi maman Ariette Bosonga mbote to na suka émission na bino tokuta ni lobby même chaîne Kin France balobi toujours tolega Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 Balobi so tolo ba mimte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge
Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Nous avons la personne au monde, Master Mobo Salane, émission trop bien. Yannick Wenge. Yannick Wenge, Yonde Makam. Quelle France Télévisions, Salane Makam.